Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Le lot de Kosala ou ezali soso, to bonne leçon na soso ezaki déjà bien nettoyé. Na nettoyé poulet nanga na kati yango en 4 morceaux et là eloko liboso o na kotia o ezali ai et na kotia o ezali tangawizi na tie céleri na kotia ndembi et na kotia litungulu nanga ya rouge comme boyebi. Avant que tu matas soso na biso na moto, il faut d'abord to tiango ba épices au bozomona. Loko la soso makasi, ala soso petete, asa makasi, donc il faut soso nanga elemba et na kotokisango ya pamba te, il faut na tokisango na ba épices na ngami kocha aina tangawizi ya fresh pour na ekota vraiment na musunya sala ka musunya soso kitoko. Donc voilà comme on a soso na biso to liango yango mokote. Togoliango na fumbwa mais tozo banda biso na soso avant que tokota na fumbwa to sozo d'abord soso na biso. Ok, après on a tokoya kocha ezali cube magie, na ocha 3 cubes magie parce qu'on a chepe elengi ya soso, ezaki bouillon ya elengi ya soso. Le quoi soso nanga kozala soso ya 100 tomates, pour moi to salango, ezaka vraiment goût. Donc na chelengi ya soso pepe sango goût kitoko et na chepe 2 feuilles comme bomoni wana et na opangusa nzungu nanga nde bomoni parce que les épices ezwaki partout. Après wana na ki o matsango sikoyo na moto bon na otika on na 10 minutes pour épices na tie ekota mais n'attendant qu'il na chauffer pe mai après on a koya ko siko mai nanga ya moto comme boyebi kiza soso makasi donc il faut pas ko tia mwa mai pour na soso na o elemba be épices auto tie na ba bouillon auto tie et ça na ba légumes to tie na kati elemba ekota na kati ya soso pour elenga soso za ka mingi na mukuwa. OK, donc voilà là na tie mai nanga comme ça comme bomoni et na ko finika soso na ngai na tikango etokata pour na 45 minutes 1 heure de temps pour eza soso ya makasi nga vraiment il faut elemba pour na enjoy yango nde na kosala yango. Après wana nazalaki na oza fumbola ngai utaki Kinshasa ba pesaki nga na vantiaki yango na mai donc donc na kosala na kolongola kaka fumbola likolo pour na se nango ezaka mingi mabele mais fumbola Kinshasa zalaka kitoko comparé na fumbola soso na ba magasin zaki vraiment nice fumbola oyo ba anyway zaki salite ko bomoni mai nde bimi vraiment salite pe mabele tikalaki na se. Donc voilà après wana na koya ko nettoyer fumbola nga très bien comme mon ama ya moi warm et na ma ya ched comme bozo mon il faut vraiment bien nettoyer parce que so ma belé bimité au colia fumba na bien te donc longa na salaka na nettoyer fumba comme bomoni et na kokata sko ba légumes na ngai pour na kokinde ko chango na fumba vraiment simple ndenga na lambela ka fumba na ngai lelo na ngai te ke fumba na ngai za la trop rouge. Et là qu'on a sali na tie tomate ozali tomate ya fresh na tie ka 2 tomates na kotia tomate te après na mettre seulement tomate ya fresh de comme bomoni de biloko o pesa ali vraiment épices nanga on a ko saler la fumba pour na kiteke na posa ke fumba na ngeza la trop rouge. Donc voilà après on a to nettoyer ba légumes na biso et to ko katango mike et to ko kende ko tiango nyonso na fumba ndenge video ezo like sabino. Ok, ma belle, on a kata ezali aubergine, na kata ke aubergine na katikati, dans chaque aubergine na mobimbate, na kata ngo mike et na mix pepper nanga, oza na couleur ya orange na rouge, yango nde pe na kosale là na kata ngo pe mike na teka katikati nango, na tia mi bimba nango te parce que fumbo na encore bomoni que ça fumbo belete. Donc voilà, c'est le quoi que na tia mix pepper moko mais na kaboli de orange na rouge na kata na katikati. Après on a koya kocha ezali top na biso ya crève
crevette ezali bouillon nyonso olingi kokotia lokola crevette nangi kakamaki mingi natiaki mwa mai po elongola ba crevette na kati apres na ye kotia ai ya poussière okosala pe ai nyonso olingi donc lokola nango fumbwa je préfère ya kotia ai ya poussière après na koya kotia oyo ezali aroma donc bouillon nyonso olingi nga natie bouillon nanga oyo ezali ya aroma et natiaki pe bouillon nanga oyo ezali ya crevette comme boyebi ke ezali fumbwa tokotia oyo ezali mungwa après tokoya kotia oyo eza mafuta ya mbila donc voilà natiaki mafuta huile te natiaki mafuta mbila et c'est bon pour nanga totie mai na biso ya moto et tokomatisa ngo na réchaud et tokata pona 40 minutes pona elemba po il faut vraiment biloko oyo totie elemba boyebi ke ba mix pe pezaka makasi aubergine pezaka mwa makasi il faut nyonso wana elemba pe tomate na biso totiaki ya fraîche il faut elemba après avant que na matingo na moto na kotala soso na nga njolu na nga ko bomoni ke ezotoka chunga ba belle dame ezotoka vraiment bien et na kopousa ngo na réchaud monene na sima comme bomona tiango na sima après na kotia fumbwa liboso parce que boyebi ke fumbwa fona bana d'abord kolandela mais soso ke umela po elemba donc wana matisi nzungu na nga fumbwa et na kotika sikoyo fumbwa na ngai etoka avant que tu akobakisa mbisi etoka akobakisa mwamba donc après quelques temps natali ke nzungu na nga vraiment fumbwa ezotoka kitoko comme bomoni wana donc bloc ozo se mélanger très bien donc nde pe na lingaki ke ezala vraiment rouge te ezaki vraiment na lingaki là nazongisa encore nzungu na nga soso liboso pona tala ndenge ezokende na mona ke soso na nga ezalaki trop pembe donc nabaki ke na chango oyo ezali aja comme sango mwa couleur lokola soso tomate te ndenge ezala trop pépé na ça ezala vraiment sexy te quoi lol donc voilà na yaki kochango ezali aja comme moni bobi ke aja comme ça kabiso bloko rouge so ngo cha tomate to che aja et na yaki komeka mungwa na moni ke mungwa kwa kite poto chaki mungwa te et là na esko kocha mungwa po mungwa na vraiment kota tina mikuwa et na tiki soso na biso et toka après wana quelque temps na esko ko tala fumbwa nanga après ba 1 heure de temps comme ça na moni ke fumbo na nga bloko na cheke lembi là ce qu'on a kocha o ezali mbisi na nga ko kauka nga vraiment fumbo na ninga kambisa ko kauka ba les belles dames na ebité tiki dans commentaire olamba fumbo no pas mbisi ko kocha kambisi nini nga peut-être na koki ko meka mais nga vraiment na ninga kambisa ko kauka na fumbo donc voilà après na kocha mwamba na ngai wana na kenga d'abord na dimne ki moto po na nga bomona nde fumbo na ngai komaki na dimne moto après na che mwamba na nga c'est bon na moni c'est bon na bakisa ki moto normal et là na biki comme ce qu'il faut ko balusa ka fumbo pona fumbo na biso ezikate donc ozaka muke ona ka pona fumbo ezikate donc voilà après on a comme que fumbo na nga ezo se mélanger très bien toka bien problème na mututé là ce que to kozongela o ezali soso bota nde soso na biso ebeli bomona couleur comme couleur mon vraiment kitoko et maignoso ekiti là na qu'est-ce que na four na nga place na tumbaka bloko na nga et comment vraiment four na nga préféré vraiment facile pour na utiliser après wana na tie papier wana pour na esala kena nettoyer air nyonso te na se donc ça facile pour na après kotumba na koboaka papier donc na ko chasko soso na ngande bomoni na kataki yango 4 parties comme na esaki bino après na koya kozwa sauce soso na ngana na koboaki yango na kati pour na ekotisaka gouti na mikuwa tango zo tumba soso comme bozo mona wana et to kotika yango etumba yango ekausa ngo te na zapso te ke soso na nga ekauka te mais ezwaka mwa moto wana ya four pour na esala ngo kitoko mais kotika te ke soso ekauka po soki ekauki lokwa eza soso tomate te ekoza vraiment sebente d'accord donc ezwaka mwa milinga wana mwa solo wana ka ya mwa moto ekosala kitoko donc voilà na otika ngo pendant temps pour na 10 minutes comme ça na kati après wana na tiki siko na sala o ezali sauce na nga o na kosala pona soso na tia mafuta na nga après na koya kocha ozali mix pepa na nga na couleur rouge na couleur orange et na couleur ya jaune et na tia pe matungulu na ngitikala muki air na tokisaki matungulu ka muki ya rouge tikalaki mais na koya kocha matungulu mususu OK donc voilà après on doit ce ko kalinga bloko bozo mona ba légumes na to tia wana to kalinga yango après ko kalinga ngo na koya ko sauce na ngai oyo ya soso ya soso za vraiment important pour yango ndeza na be épices nyonso o to tsela ki soso na chango ndambu ko bozo mona pona elembisa mix ba
Benga ngo sumi na boso même combo na ngo la France, ça fait longtemps que tolambi mais benga ngo mix paper en anglais maintenant je pense que c'est poivron amna wuli show ba libé d'abord tika commentaire na c'est donc pour na elembi selanga ba mix paper wana nyonso na matungulu donc après na tika ngo kalinga ma pour quelques minutes encore na est-ce que ko zo matungulu na nga ya pembe na kataki ngo ba cercle comme buzumo na wana et na ko chango siko na za partir na matungulu na nga teke elemba makasi vraiment te mais bino bomo na kandenge vidéo e ko lakisa bino na bakisi encore sauce mususu pour na aider ki matungulu nanga ototo cha pembe pe ekalinga mabalebeda meka soso onanda ku ya sans tomate oko tika commentaire na se et là na ko bakisa o ezali citron mukie comme bomoni et na chepe o ezali bouillon nanga ya aroma parce que ba légumes nanga eza malélité na munoko eza na mwa mungo sala kaka bien pe na mwa goût donc voilà après quelques minutes balebeda ntoko ko longola soso na biso comme na lobby soso nanga komi comme ça na longoli on a faux bomoni ki eziki te kauki te mais ezuka mwa moto yo moko za mwa simis no etala ndingo zolamba biloko na et donc ko zonsona nzungu ozaki ya soso comme bomoni et na ko balusa soso nanga posa ki sauce wana ekota partout na soso comme bomoni après wana na ko zo sikoyo ezali légumes nanga ba oignon nanga una salaki na ko boakela ngona nzungu nanga soso zala sur ki recho na yo o chango na moto mukie poso ko che moto munene balibel dame yo ko zikisa biloko na yo dans la minute tu ata moto ata na 2 ata na 3 donc elle est caté donc moto mona mukie pona izo bercer soso OK lol izo bercer soso abela kitoko donc voilà après na ko kenesko ko zo o ezali aubergine nanga katika tu etikala ki aubergine ndam to cheki na fumbwa e katika tu etikala ki na esko ko chango na soso les belles dames meka soso oyo okotika commentaire na se et bakisa mwa mai mukie pona ba aubergine no elemba après botala ne fumbwa na biso fumbwa na nga yango yo ebeli ebeli ki vraiment ki to mona pa ki fumbwa ebeli kitoko makasi biloko so na kati elembi mafuta emati donc nga vraiment na linga ka fumbwa na nga comme ça oh my god it was so nice I enjoyed it dadem na leki na lokoso na sisa ka kwanga te même kwa na sisa ki kwanga na lieki na lokoso donc après buta la siko soso na biso tala ndenge soso na biso salami hein le to chongo tomate mais to sans tomate vraiment nice mekango okotiki na commentaire na c'est vraiment yummy donc voilà et le koni esi na raté ba belle dame ngai recette na ngoyo ya soso na biso na fumbo na biso vraiment facile tiki na commentaire na c'est ceux qui ont ba fumbwa na mbisi mususu tikina en commentaire na se comment ça la kasoso non aussi sans sauce tika commentaire c'est de partager ça la kaka bien donc voilà merci beaucoup na ndibozaki wana na vidéo na ngane bandela vidéo tina suka j'espère que vidéo o sepeli sibino j'espère que vous aimez ko bo santé ko zala abonner ko partager ko aimer vidéo et ko sala nga bien makasi mikolo la ko shubota la tebolali et to zongela pardon tout à la to partager ko sala bien mingi nzambe azala na biso nzambe abomba biso tokutani mukolo mosusu tina te ekomi na tina bye bon appétit bye bye